show na quelle réunion et dit mon cher Borax l'animos cercle musique l'ombier Itualité bana Saint-Paul toujours meilleur. Toponi okunga okamba bana Saint-Paul et papa au fleur okunga biso bana Saint-Paul toponi o papa tolingi boboto tolingi boneko tolingi esengo tosengilisanga boboto boneko esengo bandeko balandi radio lisanga totondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na radio lisanga pourquoi ya mokolo mwa lelo mokolo mwa mardi 18 septembre 2012 toza na bino lisusu na ndenge ya bomesano po tokabela na bino ngonga oyo ya motuya na nzela ya radio lisanga oyo esalemi na fondation lisanga point de soutien congolais tokoemettre à partir ya ngumba Amsterdam solo fondation lisanga yango nde ekosala ete tokoka kozwa ntango oyo chaque mardi pe jeudi kokabala na bino masolo ya motuya de 19h à 20h en direct bayeba kolanda biso na baposte na bango ya radio na FM na kati ngumba Amsterdam to na nzinga totondi bino botondi mingi pe bayebanso bakolanda biso esika nyonso bozwami na nzela ya wewewe totondi bino pe botondi mingi o bokoloka eza ya bino yesu kitenge nde tokosala ndenge ya bomesano po tozangisa te koyebisa bino maye maso oyo tomoni ete ezali mpenza na ntina ya kokabola yango na bino na ndenge ya bokuse to na bozindo soki mpe ntina nango ekomonana mpo esala ete tokoka komiyeba esika oyo tozali na ntango tokozala na boyebi oyo mpenza ezali na motuya esunga biso mpo tokoka kokende liboso mpe tosalela bomoi na biso na ntina mpenza elongo bani nde yango tokobanda nano koyebisa baye bafandi na mboka Pays-Bas tozali pamba te mpe na ntina monene oyo tokolobela yango po tozaleli na mboka Pays-Bas awa na Hollande esengeli mpe toyeba kosola makambo makolekawa lolenge kani makolekela mpe na lolenge kani oyo bato oyo bazaleli awa bakoki komonela yango tokoki mpona mokolo mwa lelo kozangisa bino te koyebisa bino na bokuse te baye mingi tomoni yango mpe basusu mpe tozelaki yango komona mokolo mwa lelo reine ya Pays-Bas koleka na bilili ya televizion kobeta ye lisolo oyo boye abetaka yango chaque 3e mardi ya septembre oyo babengi der de dinsdag na néerlandais alekaka mpona apresente budget ya mbulu ekolanda yango nde ezalaka message essentiel oyo ye ayaka nango azo présenter budget pe aza koloba tina nini bakozwa ba mesure oyo nyonso bakozwa na mbula oyo ekoya wana boyebi yango nde toyebisi bino boye ça fait partie ya tradition ezali nango te
likambo ya sika bokanisa ata mosusu likambo mosusu ke ye kokpeya to esa soki ndenge nini te ezalaka nango tradition mpe ezalaki na motuna lokola gouvernement ya sika nano ekoti te ndenge baelektio te ekosalema poso moleki soki elingai kozalela ndenge nini budget oyo ezali sikoyo ezali kaka budget oyo nde toyebisaki bino ya bakor oyo ebimaki na baparti politike oyo basalaki accord mpona communauté européenne na ntango gouvernement ekpeyaki nde bakotalela na yango soki bakoki omodifie na baparti oyo bakondima mpona kosala gouvernement lokola mpe tobi boye topusani mpe po toyebisa bino ete bakotala nano entre deux partis politiques oyo ya minene FFD na PFNDA soki bakokoka bango mibale kosala gouvernement likambo ezali ya majorité na première chambre mpo bango mibale boye bayi nango kuna te kasi bango mibale boye na parlement bakozala na majorité nde balobi ete eza na ntina te bazala mpe mpenza kaka na majorité boye na première chambre pamba te eza na baparti mingi oyo baza prêt mpona soutenir bango atako baza na kati na gouvernement te epe ye président ya première chambre donc ya sénat alobi mpe ezooblige te majorité kaka ezala kuna effort ezosalama nano na baparti wana mibale basili kodésigne informateur mpona négociation donc informateur moko na côté ya FFD here yango ezali Henk Kamp pe informateur mosusu na côté ya PFNDA Wout Bosch nde bakende kotala baposibilité ya négociation oyo ekoki kozala na likambo ya cabinet ya sika entre FFD na PFNDA solo tokoyebisa bino bokoyeba moko oyo tokoloba na bino mpe na bokuse mpo boyeba bamesure oyo ezwami awa boye oyo ekokota a partir ya budget oyo ya sikoyo basali ezali bamesure oyo ezwamaki na gouvernement ebimi ndenge tosoyebisaki bino oyo bokoremarke makasi mingi a partir ya le 1er octobre oyo ezali TVA ekomata oyo bango babengaka BTV donc TVA wana ekomata eza sikoyo na 19% ekokoma na 21% donc ekosala mpona consommateur oyo nde afutaka taxe wana nde akosentir mbala moko na porte-monnaie na ye ete biloko emati talo ekozala nde conséquence ya komata ya TVA wana eza ba mesure mosusu ekoya mingi à partir ya 1er janvier 2013 soki etikali be ndenge wana lokola augmentation ya prime ya assurance maladie basusu bakoloba eza likambo ya sika te mpo emataka sesa bambula mingi ekomataka be ekomata lisusu soki ekomata te na boni boyebi eyebanaka nano mpenza mpe mbango te kasi kala te awa ntango kotinda baletre mpona kosenga na bato soki baprolonge baassurance na bango epa na bango bakoyebisa mpe bato il faut mpe barendre public tarif na bango ya sika solo wana toyebisi bino boye mpona tokoka mpe kozala mpenza na temps na makambo ndenge ekoleka biso bayeba mangala awa na mboka Pays-Bas pamba te esengeli malamu toyebaka mpe kososolaka makambo mosusu biso na biso atako tolandi tomoni toyoki toyebi kasi kokabola yango mpe na mwa lisolo boye na kati na monoko na biso boye mpe esalaka ete tokamata mpenza makambo mpe tofandisa yango na ndenge longobani esali boye tokaboli na bino masolo maye sikoyo tokokende mpenza ndenge tosalaka na batango nyonso lelo mpenza toboyi kokende kolongwa boye tokei sans transition lelo mpenza tokosala transition
tokosala transition kolongba biso awa po tobeta masolo mamboka ya République démocratique du Congo. Transition na biso tokosala tokokanisa be na ya biso pe identité toinango culture na biso. Pamba te toyebi ete ndenge pe toali boye tokokoba bombo ebwa biso tomiyebi toali pe na bagage na biso touti nango na bamboka na biso oyo touti kasi tokolakisa bino ete ezali na na tango oyebi omiyebi yo moko ofandi pe esika ofandi soki pe oyekoli ya bango makambo soki bali na monoko mosusu pe oyekoli yango okoyeba pe ta mosusu kolekisa ba message na yo na ndenge longo bani soki bokanisi tokotangela bino kaka be exemple moko bato mingi bakoyeba malamu ezali ya bamimpe bamumpe soki mumpe aye ndenge bayaka na bamboka na biso bongo bamumpe place bafandaka na bavillage ya mikio bazalaki kuna bamumpe wana mingi na bango babandaki koyekola monoko ya bato wana po baluka kokommunike na bango malamu pe bamiyoka moko na kati na bango po bato wana pe bakoka pe kondima bango malamu pe liloba na bango bameli bato wana balekisa yango na monoko na bato wana po eleka malamu mingi. Yango biso pe toko landa pe na ntango to beti masolo mapeiba na monoko na biso po to miyeba malamu tokolanda pe loyembo kitoko ya SD Malaika Son d'Hiver oyo a beti yango awa na Pays-Bas bokoyoka pe abwaki langi na kati néerlandais epe bokolanda mpenza ete message pe na ye ndenge asaili yango pe ekoleka kitoko pe loyembo yango kitoko ndenge pe tokobeta yango boye tokokanisa Kilo Shembene oyo pe atiaki mongongo na ye na album oyo nde toyokisi bino loyembo oyo mpenza ezali loyembo kitoko pe titre nango SD Malaika Son d'Hiver atia yango na néerlandais ezali Ik ben gek op jou. Baile, baile, chance, baile, 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 relaike, baile, 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 chance, baile, 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 relaike, baile, 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 chance, baile, 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 relaike, baile, 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 chance, baile, baile. J'ai fait un petit voyage à travers la Côte d'Ivoire. Arrivé à la surface, je rencontrais une fillette. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Petite Morena. Elle est belle qu'elle est petite. Elle est mignonne. Les jours de son départ, nous avions les cœurs serrés. Arrivé à la surface, il s'est mis tout en pleurant. Pourquoi veux-tu partir? Partir et nous laisser. N'oublie pas notre promesse de l'amitié. J'ai fait un petit voyage à travers la Côte d'Ivoire. Arrivé à la
qu'elle est petite, qu'elle est mignonne. Que veux-tu que je fasse pour te montrer que je t'aime? Mais que veux-tu que je fasse, moi? Que veux-tu que je fasse, ma belle, pour te montrer que je t'aime, ma fille? Que veux-tu que je fasse? Si, na komizova. Ik ben gek op jou. Je hebt de mijne stek gelaten. Ik ben gek op jou. Waarom heb je zo gedaan? Ik ben gek op jou. Oh schatje, ik hou van jou. Ik ben gek op jou. Ai, 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 ai. Ik ben gek op jou. Yaka nonki nonki e moninga. Ik ben gek op jou. Nanzela hoyo ya sa. Ik ben gek op jou. Liefje, Ja? ik heb het niet in de steek gelaten. Maar de afstand tussen ons was te veel. Ooit zul je dit begrijpen. En ik hou nog steeds van jou. Dat was het kastje van de muur sturen. Ja, maar. Ha. Lifaki Muzika. SD Son Divers. Freddy Chilumba. My friend. Dat is goed. Dat is mooi. Vluchtelingwerk Amsterdam. Mevrouw Diana. Ja, ik ben trots op jullie. Ja. Ingenieur Mesa. Geef mij een beetje congas alsjeblieft. Ja, dat is goed. Valère Gisema. Yo le verra jamais forme. Mais propriété na yo. Les beaux gars. Georges Asana, Papa na Olivier, Anderson, DJK. Heba, 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 heba. Caramba! SOS, soliste. Vieux Chabacaba. Na Almir Bouden. Pélagie, Bino Nadieu. Richie, ma petite. Vieux Ferrade, na Misfort. Dat is Lifaki Muzika. SD. Heba, heba, heba. Blow, 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 blow. Caramba! Toyoki yango penza na esengo mingi de malaika Son Divers ozali mpenza kotalisa ete culture na biso mpe tokoki komonisa nango so tosaleli yango mpenza na ndenge ya kitoko nde mpona kopesa lisusu lokumu na ngumba Amsterdam esika de malaika afandeli tokoyebisa baye bakozala na mposa ya kosalela masuwa oyo ekatisaka bato entre
gare centrale ya Amsterdam Nord, entre gare centrale ya Amsterdam na kuma bato na eteni ya Amsterdam Nord. Mpona koyeba ete a partir ya poso ekoya eza na ba mardi misato oyo bakokanga ebale wana oyo ekabola gare Amsterdam Central na Amsterdam Nord po na ba travaux oyo bazali kosala ya metro oyo ekokangisa sikoyo biteni wana mibale oyo ya Amsterdam. Metro wana ekoleka na se ya mai wana na se ebale wana. Pona ba travaux wana a partir donc kobanda poso ekoya mokolo ya mibale oyo le 25 septembre, poso ekolanda lisusu mokolo ya mibale ya le 2 octobre, na poso ekoya na nsima nango wana mokolo ya mibale ya le 9 octobre ekozala ebale na mikolo wana mikokangema. Sikoyo pona masuwa ekokata na eteni wana ti nde bato bazwaka masuwa oyo ekatisaka oyo babengaka Buikslot Wegveer, yango esalaka bato bayebi yango eza masuwa oyo ekatisaka na katikati, yango esalaka trajet ya mokuse na katikati wana. Kala ezalaka bato ya monene nde bandelaka wana, bangambo mosusu mibale ezalaka bato ya mike, mesiko nyonso ekomaka bato ya minene. Yango ekokatisa te de 6h à 21h. Nde sikoyo bato oyo bakozala na mposa ya kozwa bato wana bakota lolenge kani bakozwa mosusu ekendeke na pipeline oyo babenga pipeline fare. Bakomodifie pe ba horaire nango en fonction ya ndenge misala yango wana ekozalela, pe bakopusa esika ya kopela bato wana mwa pembeni na ngambo oyo ya gare centrale wana. Toyebisi bino boye mpona boyeba ete yango ezali misala mikosalema oyo bachantier ya minene awa boye oyo ekobimisa bambongo ebele pe ekopusanaka ekomonanaka lolenge kani yango ekokende. Nde pe tolingaki tokabola yango ya bino po bo banga te soki bokombi wana alternatif topesi bino bokokatisa na bino kaka ebale yango. Bande radio lisanga tokokuba na bino pokwa lelo pe tokopesa yango penza lokumu lokola bapokwa nyonso po bino pe bozali bato na lokumu. Nde tokokaba na bino pe na bokuso tomoyaki tosola na bino ka nde tosolaka bino na masolo boye mayema mboka ya République démocratique du Congo. Atako eza na basusu balobaki awa ete bamoni ete basala bo politike okuna na mboka ya République démocratique du Congo babosana ete bazali awa pe na mikili ya mpoto bakotiaka ya bango lisungi monene kuna bakoma koganga bakoma kofinga bayi na poto awa boye. Kasi mingi pe balobaki na bino boko finga ka biso awa boye bomona biso lokola toyi bato na ntina te, na bino boko simbaka Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila l'imposteur. Ezali na mokolo pe boko pakata, soki bopakati bokoyebe na ngambo ya biso awa nde tokotunana. Nde toyebisi bino pe bona bokuse po ezali na moko oyo asili pe kopakata likambo na ye ezali ndenge balobaki to bamonaki ye na Kigali, bamoni ye na Kampala na Burundi kuna na Réunion akendeleki makambo ya M23 wana ezali Roger Lumbala. Nde tokoyebisa bino boye moko lobi azali na ye na likambo moko te na M23 pe azalaki na ye na Kigali te. Alobi bamesana komonaka ye partout na gouvernement ya Kinshasa. Alobi bakokoselaka ye makambo bakomi koluka distraction na kombo na ye pona batika kobundela likambo na guerre oyo balingaka kosilisa te. Ye alobi malobo oyo na bopakataka na ye koya na mboka France po akimaki na ambassade ya Afrique du Sud na Burundi kuna tango bamosambisaki na mokolo ya liboso ya sanza oyo tango bakwaki ye kuna
bato na imposteur nde basengaki bongo na nsima yango komona ye lokola ete bakolukisa ye mpo balobi ye bakofunda ye kuna na haute trahison mpo na ntina oyo bango bakoloba ete ye aza na contact na bato na M23 nde ye akendeki ndenge tolobi na ambassade kuna mpe mokolo oyo weekend oyo moti koleka nde ekomaki ye na mboka France bandimaki ete ye akoma kuna nde toyebi te soki bobombi nzoto na ye ezali na lolenge na kingunda to soki na lolenge nini wana bino moko boluka mpo boyeba makambo ndenge makoya na nsima. Toyebisi bino oyo mpe tokozanga te koyebisa bino likambo oyo eleki na mpasi mingi ezali likambo na situation ya guerre na mboka ya République démocratique du Congo oyo ekosalema na soutien ya mboka Rwanda mpe toyebi ete ntango babandaka makambo yango na Burundi na Uganda te lelo oyo bakopesaka mpe soutien na bango mpo bitumba ndenge ezalaka wana mpe ezalaka na province orientale oyo Uganda azalaka mpe implike makasi te na mokomo ya lelo oyo nde bato bakokufaka mingi bato bakobela moyen basoigne bango malamu ekozala te lokola exemple oyo tosilaki kozwa ya mama moko oyo azali na situation moko penza critique ye aza déplacé de guerre donc déplacé ye pona bitumba akei alungbe esika ye afandaka akende esika mosusu na bana na ye aboti ya mapasa misato bazali na Ruchuru nde komona boye ezali likambo na mpasi na ndenge oyo mikakatano mpe ezali na centre ya santé oyo ya Nianzale kuna na territoire ya Ruchuru na nord ya Kivu bakokoka te kopesa ye oyo penza makoki ekoki kozala mpona esalisa ye bilia mpona ye ezali te bilamba mpona bano babota misika ezali te epe soki balobi bafrais ya accouchement ezali te nayebi te soki bafrais wana ya accouchement vraiment ekoki kozwama mpe futama na nani mpe lolenge kani baresponsable ya centre yango wana mokolo malobi moleki basilaki kobeta ya bango kelele mpona baloba ete solo awa likambo lizali monene bato oyo bayi na mitema malamu bakoka kosalisa wana tokoyebisa bino boye mpo bomona ndenge nini toyebisaka bino ete na mboka wana leta azalaka na ye susu te mpona basituation toboyi te eza mpe na bamikili misusu oyo leta azali baka mosusu extreme mpe ezalaka na basituation individuelle oyo balukaka mpe bato basalisa kasi oyo ya biso ya mboka ya République démocratique du Congo ezali nde basituation oyo leta akokaki kozwa yango na maboko lokola azali te to maboko makatana abunga na ye akima na ye aponioka na ye bakonfiskaki ye te mokolo mwa lelo absence na ye nde ekosala ete makambo na lolenge oyo emema bato na mpasi mingi koleka toyebisaka bino boye biso tolobaka makambo oyo toyebi ete ezali na ntina mpona esalisa biso banso tolobaka makambo na ntina na biso moko te tokoloba makambo na ntina na biso banso oyo ekosalisa biso mpo toyeba ete na ntango oyo yo omi ti na etumba mpona bolamu na communauté mpona ekolo yeba ete tokozanga kosala attention na situation na yo te mpo na ntango okwei na likama okwei na mbeba okwei na maboko ya bato oyo bakokosela makambo mpo baluka kosala mabe na bomoi mpo yo kobundisa mabe oyo bango bakosala
na peuple biso na tango tokozala toujours na makoki ya kolobela yango tokolobela pe tokosala oyo tokokoka kosala pona ntina na likambo ya yo oyo nyonso telemeli pona bolamu na peuple yango wana totalaka te ozala moluba ozala mokongo ozala mongala ozala swahili biso totalaka ebe moto oyo alingi ete baye ya mboka bakoka kozala pe na batala bango makambo na bango na ndenge ya bolamu nde tokolobela boye tokokanisa ya biso Armand Tungulu po topusani mpene mpenza na ntango oyo bamonyokolaki pe bamobomaki yango ezalaki pe na mpamba te po soki libanga ya tombolaki ya bambaki na cortège ya l'imposteur Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila ezalaki na mpamba te ezalaki pona bomoi na ye ebonga te ezalaki te pona aya na poto ezalaki te pona bapesa ye mbongo ezalaki te po asomba vila na Kinshasa ezalaki te po akoma député ezalaki te po akoma ministre ezalaki te pona bolamu na ye ezalaki mpenza symbole ya rejet ya papicho motema mabe na ndenge oyo nyonso ya mabe oyo ye akosalisa na mboka République démocratique du Congo kasi ndenge boyebi symbole wana ya rejet oyo libanga wana batikala kolakisa biso te dega oyo yango esalaki oyo ekokaki kokokana na etumbu oyo bapesaki ye po elakisa ete oyo ye asalaki geste na ye wana ezalaki geste monene oyo elakisaki ete moto oyo bapesaki ye honneur na cortège wana azali lokola imbwa oyo babenganaka na mabanga lokola nyoka oyo basasaka na mabanga yango biso tolobelaka boye po tokokanisa pe ya biso Shebeya oyo babomaki pona ye atelemelaki kolobela pe ntina na bato basusu bakoka kotosa oyo bomoto oyo bato bainango tokokanisa pe Firmin ya Ngambi na prison ya Makala pamba te bakangi ye koloba ete ye alingi abongola bokonzi kuna na kobandaka na province orientale eloko moko ya malonga batalisa te pona kotelemisa kofunda oyo bafunda ye moto ye pe azalaki kosaka mosala kaka pona kotelemisa botosi ya bomoi ya bato nde yango wana tokanisa boye ye pe azalaki avoka monene kasi azali kaka avoka monene atako batie na boloko totangi boye po tokoki kotanga nyonso te bozali ebele oyo biso tokolobela ata so totangi kombo te kasi na tango yo esika ozali okanisi moko na bango lokola Pasteur Coutinho bango baso wana oyo bakangi bango na ntina te direct oyo bakokaki kotalisa ye intere na bango kasi ebami ete po balingaki batosa bomoi kibomoto nde to ti bango nyonso susu na mpoko lelo tokolobelaka yango kaka po biso bato moindo mabe na biso yali kotikaka na lombango kokanisa baye bakobundelaka bato banso baye
ba konyonga ka bango pona etumba na bolamu na bato banso ba koboma ka bango pe ba boma bango pona etumba ya bolamu ya bato nyonso. Yango wana soki tondimi papa Simon Kimbangu, papa Lumumba, bango banso wana ete batelemelaki ekolo nde bakpeyaki pona kokangama na bango pe koboma ezaki na ntina ekolo. Toko suka wana te toko koba pe na baye bakopeyaka makambo wana sikoyo po toyeba ete likambo oyo balobi ya kozala mpenza na sens ya sacrifice ya héroïsme yango nde esengeli sikoyo etape monene esengeli biso bana baekolo toyeba pe komitia yango pe kozala nango pamba te likambo ake owana ake ivadio mutu akendeke vadio na tango atelemeli makambo ya bato mosusu azalaka te. Soki yo ke kokufele betina na moko wana tango mosusu bato bakokoloba wana ake vadio, kasi oyo atelemeli ntina ya moto mosusu ye akendeke jamais vadio. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Ya solo penza toko koba na Radio Lisanga ya pokwa ya mokolo mwalelo mardi 18 septembre 2012. Tina ngonga ya 20h na ndenge ya bomisano tozaka na bino en direct nde to kabolaka na bino masolo na lolenge oyo toko salela sika oyo. Ndenge tolobi tokomona bayeba biso esengeli mpenza to lamusa lisusu esprit oyo ya sacrifice toyeba ete esengeli ndenge bato basusu tokomonaka tokokumisaka bango kaka tala baoyo wana bakobunda boye pona bikolo na bango, tala baoyo misusu bakokende boye na lolenge na bango. Eza moto mosusu te tokoyebisa bino yango na mikolo oyo nyonso oyo akoya pona kobundela yo etumba na yo. Etumba na yo ezali ya yo, okobunda yango ebe yo moko. Okobunda yango yo moko nde yango tokoloba ete baye ya mboka République démocratique du Congo toyebisaka bino yango ntango nyonso awa na ntango bozali content te na situation ndenge ezali po toyebi pe boza content te na situation ndenge ezali koleka na mboka République démocratique du Congo banda makambo yango ebandaki mingi ya occupation na pouvoir ya occupation te na ndenge baye ko tricher polele boye na élection euti koleka komonaka bakarte ya vote kota libanda ba bulletin ya vote kota libanda kokotisa kokotisa ngo na ba bureau peuple moko akangaki yango atumbi misusu apasole abwaki pe komonaka basalaka ba bureau ba bulletin ba carte ya vote te na ba mineur oyo eza likambo bato mingi baboyaki barejetaki koya kosuka na likambo ya koboya korespecte verite ya ba urne oyo etalisami bisika na bisika ezala baye na kati na mboka to libanda baye batalaki likambo na election ete Papa Etienne Tshisekedi nde aganyaki election présidentielle koboya korespecte yango na profit ya imposteur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila nde komona isusu parlement ekoti kaka ebimi na mokolo yango ya vote ya fraude wana ezali likambo oyo ekosala ete peuple na tango akofanda boye
azali kobanga na ye ezali ya nini nde basusu mpe batalaki balobi ntango mosusu bato na mikili ya mpoto kotinda batindaka bakode ekolalisaka mpe bato mpongi kuna mpo bazali koremplace l'etat na batashe na ye na badevoir na ye nde sikoyo peuple lokola amoni mpo eza kobimba lokola caisse ya assurance sociale oyo esengeleki l'etat nde akoka kogarantir yango na population soki akokaki ko-offrir bato boccasion ya misala malamu te ekomi sikoyo bato awa na mikili ya mpoto nde bakotindaka bakode wana nde basusu bataki babi soki tokati bakode wana ntango mosusu ekotinda bato balamuka toyesaki bino mikolo mileki toyebisaki bino soki botali bayeba kolandaka mpe batalaka biso mpe ata na Facebook na biso bokomona totiaki mpe likambo yango ya elenge mobali oyo atekeke na ye biloko na nzela kuna na Kinshasa oyo bamokangaki mikolo mileki amitiaki bampota mpona komona ete bampulusi bakotungisa mingi kuna moto abimi adeprie vi na ye ata soki bazwaki mibeko ya koluka kosilisa makambo wana na lolenge kani ezalaki mpona francophonie basala bongo kasi na nsima mboka ekotambola ndenge nini komona mécontentement oyo ezali na population oyo peuple moko azokoka koexprime yango na ndenge elongobani te exemple topesi ya moto ya mikati bapota kasi nani yango atikali kotelemela tina na ye po eza kaka ya ye te likambo wana eza na bato ebele oyo bakose retrouve na kati yango wana bato mingi bakomi kotalela yango lokola likambo na ye asali bongo ye akutani nango ebele baza kokutana makambo wana ezali kaka wana te parce que source ya makambo ezali epai mosusu epe mabe yango epanzani esika nyonso oyo esalaka ete na babisika mosusu likambo ekobandela wana eye kobimisa malaise ya monene oyo ezalaka na kati na société mpe eluki mbongwana kasi tokoloba boye esengeli bato bayeba kozala na esprit ya sacrifice mpona bakoka kotemela makambo na bango ezali kaka mpona mboka ya République démocratique du Congo te mpona Afrique mobimba soki tolongoli ba-maghrébien to bato bakotanga ba-arabe na mikolo ya lelo oyo oyo soki tomonaki ebiangamaki printemps arabe ndenge eyaki oyo babiangaki barévolution na bango kasi bato mingi mpe bakanisaki ete ekokontamine tina Afrique ya se oyo bomoni esalemi te mpo eza na bafacteur mingi oyo soki tobi totanga mpo tolakisa ete bokeseni ezali makasi wana tokoki mpe kotanga kasi tokoyebisa bino oyo ya makasi eza aspect culturel nde tokeseni nango makasi mpo bango kuna na ntango religion parce religion eza eloko ezoveikile culture ya bato yango nde ezalaka eloko monene oyo ekosimba bato na lolenge oyo bakokoka kosalela makambo na bango na religion na bango ya islam bazose retrouver mpona bakoka kose sentir bandeko epe batelema mpona babunda etumba mpona ntina na bango banso contrairement na biso tozali mingi kosimbaka bareligion ya bapaya to ekoki mpe kozala islam wana oyo euti mpe mosika oyo biso sikoyo tozotanga yango kaka na ndenge ezaleli na ndenge kaka oyo bayeli biso mpo bakolakisa biso version ya sacrifice makasi mingi te mpo tokoki mpe kose sacrifier contre bango mpona ntango baza koyala bamakambo yango bazoya toujours na likambo échange ya commerce ya business en faveur na bango ndenge moko na christianisme bayepeka na lolenge wana na likambo na commerce business échange en faveur na bango sikoyo na christianisme wana eza mpe okoyuti mosika oyo ezosala peke culture oyo tokomi kolata ezali ya biso te oyo ya biso na ndenge ya kiguerrier na biso na ndenge ya barevendication ya badroit na biso na ndenge na biso eza te ekomi babeti mbata na litama oyo pesa ya mosusu babete
tango pe matama ezaka mibale babeti bambata na matama nyonso mbale kasi ozozela nini sikoyo baza kobeta yo tina makofi na libumu na ba double pat okomi kozela aya okomi kozela aya mokolo pe akoya oyebi te ye pa lobaki akoya kwa moyibi ekosuka sikoyo ndenge nini eske na ntango ya akoya kwa moyibi nde akoya po asisa bapasi na yo na Congo to ekozala nango mpe makambo esilaki nango kasi na ntango oyo nano bato bayino na bomoi lolenge kani yo okoka kosala ete makambo mabongwana na ndenge yo moneli eza kaka na lolenge na etumba mpo na yo nde yango likambo oyo ekosaka bokeseni oyo ezosala mingi esprit oyo ya sacrifice ezala te yango wana boyebi na ntango na colonisation bato babundelaki mpe likambo na independance oyo atako tozwa yango te kasi baoyo bakweyaki na bitumba wana oyo bakanga baoyo baboma ezalaki mpenza bato oyo bazalaki bato batiaki elikia na mokeli na babele na biso ezalaki te na oyo colonisateur ayaki na ye na Biblia na ye pamba te oyo wana soki azalaki mpenza oyo esengeleki mpo na biso balingaki te kosala lolenge oyo basalaki batelemisa buku wana mpo na bango yango soki botali basilaki kososola yango lokola Papa Simon Kimbangu ayebaki lolenge kani ya kotalisa ete Nzambe na ntango alipo ya bato banso ezali na lolenge oyo bino bokoyela te soki tokoloba na bino boye eza po tolisa bino te babuku yango wana lokola Biblia babongola na bango mpe babisika mingi oyo esala ete bakoka kodomine bapeuple mosusu ndenge bazali kokende mpona kosala eloko bango mo babengi na minoko na bango imperialisme yango tokoyebisa bino boye na ntango oyo miyebi te ndenge ya kozwa conscience na likambo na ntina esprit ya sacrifice ekozala kaka mpasi mingi mpona kokoka koyeba ndenge nini okokoka komiteleme na ntango esengeli otelema tokoyekisa bino mpe mwa eteni ya lisolo moko kaka na lolenge wana oyo mpe ekolobama na ntina ya bato bayeba kozala mingi baafricain bayeba ndenge ya kozala na esprit ya sacrifice pamba te bayina yango te. Nous espérons que sera mis à mort un certain nombre de pratiques malsaines qui émaillent les relations entre la France et l'Afrique. Je vais vous donner un exemple. Quand on voit des dirigeants des pays africains de haut niveau venir s'aplatir en France pour être reçus, nous avons honte. Nous avons honte car un peuple est représenté par les dirigeants. Et si ces dirigeants n'ont pas de respect pour eux-mêmes, on ne peut pas respecter ce peuple-là. Nous avons vu récemment des exemples à La Rochelle où des dirigeants africains ont été capables de fabriquer des invitations, des fausses invitations, pour pouvoir pénétrer. Vous parlez là du groupe des Gabonais qui ont été... Notamment, soi-disant qu'ils étaient invités, alors qu'ils ne l'étaient pas. Je veux dire qu'il s'agit là d'actes méprisables, mais qui portent atteinte à la dignité de tout le peuple. Et nous appelons ces dirigeants à avoir un peu plus de dignité. Au moins, nous les appelons à avoir de la dignité parce que ces dirigeants africains ne sont pas là pour séduire la France, mais sont là pour séduire le peuple. Oui, mais justement, c'est très très bien de le dire, que vous interpellez ces dirigeants africains à pouvoir avoir un peu de dignité quant à leur statut vis-à-vis de la France. Mais toujours est-il qu'un certain nombre de dirigeants en Afrique, comme nous le savons, et surtout pour ce qui est de l'Afrique francophone, sont là parce que la France y est pour beaucoup. Alors que le peuple n'a pas très souvent son mot à dire, ça il faut le dire très clairement. Les peuples ont souvent les dirigeants qu'ils méritent aussi par ailleurs. Et je ne vois pas la France en train d'imposer un dirigeant si tout le peuple se lève contre ce dirigeant-là. Il y a quelque part chez les Africains aussi un manque d'esprit sacrificiel qui permet au peuple, aux nations de se bâtir. Il n'y a pas de nation bâtie, construite, solide,
sans le sens du sacrifice. Ce n'est pas à la France à aller faire la politique à l'intérieur des pays africains. Il appartient aux Africains eux-mêmes de le faire. Je ne connais pas un dirigeant qui pourrait tenir s'il avait 1 million d'hommes dans les rues. Je ne connais pas un dirigeant qui pourrait faire autrement que ce que son peuple veut, si ce peuple en est bien décidé. Il existe aussi, bien sûr, qu'il y a la responsabilité de l'ailleurs, comme on aime à le dire, mais aussi une responsabilité collective à l'intérieur du continent qui explique cela. Les gens ne veulent pas prendre des risques, les gens ne veulent pas se battre, ils pensent que les choses vont se régler magiquement, mais la France n'est pas là pour développer l'Afrique. La France est là pour le bien-être des citoyens français et c'est normal. Il appartient maintenant aux dirigeants africains, au peuple africain, à exiger de leurs dirigeants leur bien-être et à créer les conditions pour cela. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Et il faut que le peuple noir apprenne à arracher le pouvoir. Ça ne se donne pas. Moi, quand j'entends certains Africains ou certains m'écrivent me dire « Madame Beyala, quand est-ce que M. Hollande va venir nous libérer ?» Je leur dis jamais. Il ne viendra vous libérer. Soyons clairs là-dessus. Un peuple se libère par lui-même. Personne n'a jamais libéré personne. Ça n'existe pas dans l'histoire du monde. Si vous voulez vous libérer, si vous vous sentez opprimé, levez-vous et utilisez tous les moyens de votre possession pour vous libérer. Ayez l'esprit du sacrifice. Au moins les Africains français, nous l'avons. Quand nous décidons d'acheter une maison de la culture africaine française, nous ne sommes pas riches. Mais chacun va se dépouiller un peu de ce qu'il a pour que le collectif marche. Il est temps que les Africains apprennent une chose. Tant qu'ils n'auront pas en esprit que nous sommes dans un tout plus grand que nous, et que chacun va vouloir ne pas mourir, ne pas donner son argent, ne pas donner son temps, ne pas donner son énergie, on n'ira nulle part. Et ce n'est de la faute de personne d'autre que de la faute de nous-mêmes. Et cette autocritique, il est temps que les Africains, et les Africains français, se le fassent. Or, ce n'est pas le cas pour l'instant. Ils sont en attente de quoi? Il ne se passera rien. Mes frères, il ne se passera rien si vous ne faites pas. Parce que moi, si je suis opprimé, je me lève. Quand je crée le collectif Égalité, à l'époque pour réclamer des places pour les Noirs, c'est parce que je sentais j'étais opprimé et que mes frères étaient opprimés. Donc je me lève. Et je prends des risques. Et des risques, on peut même jusqu'à aller se faire tuer. Il faut accepter le principe sacrificiel. Les nations occidentales se sont créées sur la base de ce sacrifice. Même la France aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu des hommes, des femmes, des enfants qui ont sacrifié leur vie en faisant leur révolution, la révolution française, on n'en serait pas là. S'il n'y avait pas eu la commune, on n'en serait pas là. Le sacrifice fait partie du processus de la construction des identités des nations. Nous, on ne veut pas le faire. On demande aux autres de le faire. Pendant des années, j'ai vu, on n'avait pas de maison de la culture. Les Africains français ont passé leur temps à aller demander qu'on le leur construise. Mais personne ne va te construire ta maison. Tu dois te la construire ta maison. Ils réclament qu'on aille libérer l'Afrique. Mais personne n'ira libérer l'Afrique. Les Africains libéreront l'Afrique eux-mêmes s'ils le veulent. Pas en parlant, mais en agissant. Parce que ça fait des décennies qu'on les entend parler. Moi, je suis un révolutionnaire. Non, tu l'es. Pose l'acte. Tu n'es pas content du régime. Lève-toi. Déjà à l'époque, j'ai réécouté récemment Fela Ramson Kuti. Tout ce que j'ai dit, elle le disait déjà. Ça veut dire que c'est un comportement chez nous récurrent. Le refus du sacrifice. Donc on ne bâtira jamais de nation tant qu'on ne l'aura pas. Tout le monde veut arriver à Dieu, mais personne ne veut mourir. Tout le monde va arriver à Dieu, personne ne veut mourir. Et c'est très spécifique à notre culture. Et c'est ça qui est dommage. Et ce n'est pas seulement au niveau du sacrifice physique, mais même de l'argent. On vous dit, on va faire des cotisations pour envoyer telle chose dans tel endroit. Ceux-là même qui sont concernés par l'endroit ont du mal à donner 1 euro. Bon Dieu. Comment voulez-vous avancer?
Le peuple Tutsi nous avait donné un exemple en 1994-95, 96. Ils étaient maltraités, ils avaient subi un génocide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les Tutsis du monde, je vous le signale, étaient obligés de donner, je crois, le tiers de leur salaire comme don à la révolution. Et ils l'ont tous fait, enfants comme adultes, vieux comme jeunes, hommes comme femmes. Et Kagame se battait au front. Là, j'entends des gens, oh, on est en train de nous tuer et nous, on n'est pas contents. Et ils marchent. Mais marcher. Mais marcher, c'est thérapeutique, certes. Mais ce n'est pas comme ça que l'histoire des peuples change. L'histoire des peuples change par le sens du sacrifice. Là, quand Hollande est passé l'autre jour à la télé, il appelait tous les Français au sacrifice économique pour redresser la France. Moi, je ne suis pas très heureuse de donner mon argent, mais je vais donner. Parce qu'à des moments précis de l'histoire, tout le monde doit faire le geste nécessaire. S'il faut donner un enfant, on donne l'enfant. S'il faut donner de l'argent, on donne l'argent. Quand vous dites ici, il faut donner un enfant, on donne l'enfant, c'est-à-dire? Pendant la Révolution, c'est ce qui s'est passé. Il y a des gamins qui sont allés pour qu'on ait la République d'aujourd'hui, qui sont allés mourir pour ça. On meurt pour ses idées, il faut avoir le sens du sacrifice. Ndeko bande radio lisanga totiki bino. Banka, yaya kwankulu. Banka, yaya kwankulu. Banka, yaya kwankulu. Banka, yaya kwankulu. Pesi bino poko elamu to kozana bino sumokolo mwa jeudi koya de 19h à 20h.